Caporale bagadeolo, caporale risque, den farmama, le baron du gata, monsieur Cablan, le plus solidaire, ennemi de personne. Caporale bagadeolo, caporale risque, den farmama, le baron du gata, monsieur Cablan, le plus solidaire, ennemi de personne. Caporale bagadeolo, caporale risque, den farmama, le baron du gata, monsieur Cablan, le plus solidaire, ennemi de personne. Caporale bagadeolo, caporale risque, den farmama, le baron du gata, monsieur Cablan, le plus solidaire, ennemi de personne. Caporale bagadeolo, caporale risque, den farmama, le baron du gata, monsieur Cablan. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Esika noso, bonjour, pe bonsoir, ekokuta melabino, mbote na bino, bandeko noso bana RDC, Nzambe apambola bino, bandeko na ngai, masolo na biso oyo ezali émission tolobelaka mingi, makambo etali, politique, pe tolobelaka économie, pe vie sociale, na biso na kati ya République démocratique du Congo, pe na biso tozali na diaspora. Kasi ya solo, masolo na biso, oyo epesami na ngai ndeko na bino Shora de Sulangar, Kongo Alenga. Na memeli bino masolo ya lelo, tokolobela bongo ba résumé nyonso oyo eleki bongo na poso oyo euti koleka. Boyebi ke lelo ezali dimanche, tokomi deja pokwa, bato bautaki ba église, et puis nazali ko souhaiter ba chrétien nyonso tout, en tout cas, journal lelo boyebi ke ezali vraiment pona Pentecôte. Donc, yango tozali ko souhaiter bango vraiment en tout cas ba fête l'amour pour na likambo tali Pentecôte parce que ba chrétien ba lobi ke bango soko zali chrétien te ko fêter yango te. Mais soko zali chrétien en tout cas vraiment en tout cas ba fête malamu esika no surtout bozali pe bato no surtout ba mataki pona kokende kokumisa Nzambe Nzambe apambola bino. Masolo tokosolola lelo bandeko ezali bongo makambo etali ba résumé ya makambo leki na poso oyo tozali na mboka na biso la République démocratique du Congo. Oyo penda ya mozindo tokobanda liboso na makambo etali ba artiste na biso. Na bandi bandeko boyebi ke la République démocratique du Congo ezali premier pays na musique na makambo tali art oyo bengi musique yango ezali ko dominer na Afrique mobimba. Banda tozwa benele wana ya musique ti lelo pays moko te bandeko ekoki koloba ke eleki biso na makambo tali musique. Parce que rumba congolaise oyo biso tobengaka rumba bandeko yango mutu ekatisi boseya ekei na Jamaïque, ekei kosala reggae musique pardon. Kaka rumba oyo tomonaka rumba congolaise, yango ekei na Kiba, ekei kosala jazz. Rumba congolaise kaka oyo bakoko na biso basalaka bandeko, bamindele bazwa yango pe babema yango, yango bake osala nango lokola ba rock, ba musique ebele, soki ba valoriser yango te, bandeko na ngai tala esika tokoya ko zanga na valeur oyo bapesi biso. Donc ba artiste na biso il faut vraiment to lobelaka bango ezala oyo bazali koyemba muziki ya Nzambe oyo tobengi ba muziki chrétienne to profane, bango nyonso to bazali kosala art moko, bango nyonso to bazali ba artiste. Donc, so baza na passeport na bango to mona te ke ofe Patrice akoma na kati na passeport na yalo bakenga na zali artiste chrétien. Bandeko zalaka te. Tout court artiste. Donc, bazali kosala fierté ya République démocratique du Congo. Ya solo bandeko soki totali lelo na mokili
lelo moto azali kosala fierté ya République démocratique du Congo ezali bongo Fally Ipupa. Tokobandana kolobela ye parce que bandeko Fally Ipupa azali kosala fierté ya République démocratique du Congo. Partout azali kotambola, soko tali ba festival no surtout na mokili azali koleka na ba grand pays du monde. Fally Ipupa azali kozala toujours présent. Na France, na États-Unis, na Afrique du Doki, bandeko na ngai, en tout cas, même ba salle oya minene Fally azali confronter yango. Tomonaki ba papa Wemba basalaka yango. Tomonaki Maître Gims, Congolais mosusu, asali yango na ba France, pe atamboli ba payer belé, kasi asolo bandeko pour le moment, Fally Ipupa asimbi bendele ya République démocratique du Congo, ndenge Papa Wemba atambosaka bendele ya Zaïre, na ba Japon, na ba Chine, na ba Scandinavie, na ba Australie, na ba États-Unis. Donc lelo pe Fally Ipupa bandeko tokoki ko marcher monter. Je suis amoureux de musique, na lingaka musique mingi kasi ya solo bandeko. Fally Ipupa a félicité mon jeune frère azali kosala fierté ya mboka na biso, mboka ya Congo. Lobi elekaki samedi bandeko na ngai, Fally Ipupa abetaki bongo concert ya munene na stade ya munene ya Masamba Deba na Brazzaville. Nga moko naza koyebisa bino bo nazali mbiaka oyo navanda na Brazzaville, nayebi ba poto mongali wenze tala ngai, nayebi Bax ba Congo, nayebi Mpisa, nayebi Makelekele. Donc bamboka wana nyonso tu bandeko lobi eninganaki na ndenga kosakana te. Alexis Champagne bambote na yo, nayebi ke Alexis Champagne aza na esengo motema ya Chou Nancy Champagne. Donc lobi bandeko ezalaki ya koyinda na ndenga kosakana te. Fally Ipupa ayaki na bichi ngobela plein ya kosakana te, akatisi avec Nana Ketchup. Bandeko azalaki bongo na accompagné ya mouvement na ye mobimba, orchestre mobimba. Bandeko na ngai Non, je pars. Chimène, toi, tu vas attendre peut-être le deuxième bus. Oh. Tolanda, tomona concert ya lobi a Fally Ipupa bandeko avec 35 000 personnes. Bakotaki na stade ya Masamba Deba, oyebi ke stade wana eza pena ya munene te, mais ya solo bandeko po tondisa yango pe balobi na Brazza, po ba Congolais ya Brazza boyebi ke Congo Brazza eza muke, eza munene te te Kinshasa. Mais Fally Ipupa alakisi ke ya solo ya azali koloba plein. Bandeko na ngai
avant totia commentaire tolanda mwa extrait ya moke tomona présence ya Nana Ketchup mwasi na ye molongani na ye ndenge kaka papa Wemba azali komema mare Amazon na baconcert mosusu Fally Ipupa pe akomi kosala yango akomi komema Nana Ketchup na baconcert ebele oyo mwasi na ye pe azali koprésente ye na kati ya baconcert tolanda bilili tomona Fally Ipupa de Cap ndenge asalaki bongo plein na ye 35 000 personnes et yindaki na Congo Brazzaville bandeko vraiment en tout cas Fally Ipupa a prouvé que solo azali numéro 1 na RDC boyebe ke musique ezalaka ndenge wana ndenge ezalaki na États-Unis Mike Jackson ntango azalaki ya solo bandeko azalaki numéro 1 avant kufa. Donc, tout peut bazalaki ba numéro 2 bazalaki na bango ba Beyoncé bazalaki ba ebele bazalaki ba ko beta ba Pape Daddy kasa solo bandeko. Pour le moment na RDC la République démocratique du Congo génération à lelo c'est Fally Ipupa. Tolanda bilili bongo tomona ndenge Fally a betaki concert na Brazzaville. On se retrouve après Masolo na biso matondo mingi. Ya solo bandeko na bandi tolandi bilili ndenge Fally plero ye asali bandeko. Kasi ya solo bandeko polémique ezali na ndenge ya kosakana te na musique ya Congo eza ndenge moko na ba politicien. Likambo ya polémique ya ba musicien bandeko ekoti pe na ba politicien ya RDC. Plein ya Fally Ipupa bandeko oya Fally bakomisi yango neti concurrence na Ferre Gola. Boyebe ke Ferre Gola azali kobeta concert na ye le 24 juin oyo. Ya mois prochain tozali kobanda Ferre akobeta na Stade de Martyrs. Fally Ipupa azali kosala fierté ya République démocratique du Congo. Tomonaki na festival avec ba Didi Stone, tomonaki na ba star ya kosakana te ya ba cinéma bazalaki wana na kati ya France na Paris. Fally Ipupa aza kotambola azali komona na partout yango za kolakisaki ya solo génération ya lelo eza na maboko na ye. Mais à solo bandeko, numéro 1 soka azali, numéro 2 azanga raté, numéro 3 azanga raté, numéro 4 azanga raté, numéro 5 azanga raté. Ndenge tomonaka ballon d'or. Ballon d'or ta bapesaka yango, bapesaka ballon d'or na mutu moko, après deuxième abimaka, troisième pe abimaka. Polémique ya Fally Ipupa bandeko ezali kosala batu ndenge moko toza koyeba te parce que biso ba congolais toza kobosana ke ya solo ba musicien na biso bazali ba congolais bazali kosala fierté ya République démocratique du Congo. C'est vrai Fally akoki
kozala na succès azali kosala ba play ebele en tout cas bandeko eza problème te kasi ya solo ye azosala fierté ya Congo tolandi bili tomoni play na ye asali tomoni musique na ye album na ye tobimisa mikolo oyo eza kocartonne en tout cas toza kosepela biso nyonso na bafeti toza kobina yango na esengo mais soki tolandi elobi Alexis Champagne bamusicien nyonso ezala Koffi Olomide ezala Père Ekola bandeko na ngai soki otali ndenge bamisa kala ndenge bakofi baza kobimisa baalbum na bango kala na baredi ya misi bazali kolia batemps omona po abimisa album meme eba elokante omona 4 ans fasala mwa 4 ans po album ebima même Koffi Olomide mais génération ya lelo ekomi ndenge tomonaka bafootballer nde babetaka bale lelo bafootballer akala bazalaki mpena na lar te mais oyo ya lelo koma bamillion de milliards ndenge mpe musique ya lelo ezali chaque année bakoma kobimisa baalbum chaque année album ekoma kobima album afali tozobina mikolo ya kitoko oyo bandeko nango omona pas même une année fali akobimisa so album mosusu mpo oyo elekaki kutu bamosusu kutu basilisi yango te kobina abimisi so mosusu donc tozoyeba te batutu balobi ke no ezali système ya lelo vitesse ya lelo ezali ndenge wana donc soki okoti na monde wana bandeko ya musique ya lelo il faut bimisaka mpenza chaque année alors tozali kofélicite Fally Ipupa na entourage na ye azali bien encadré encadrement ya entourage na ye bazali komema ye na niveau moko kitoko production ezali ebele en tout cas azomonana partout bazolanse ye partout ti kote ozali ke batere ya cinéma na biso bakoki kokende lokola baza te Fally moto aza koreprésente la République démocratique du Congo na batere ya cinéma ye kutu adoki akomi ne mpe acteur ya cinéma donc deux fois te yango bomoni bandeko vraiment félicité artiste na biso foto félicitaka ye parce que azosala fierté ya mboka makambo na ye bavi na ye privé etali biso te etali yo te etali nga te etali mpe biso te parce que ezali vi na ye mwasi na ye na bana na ye na vi na ye mais fierté ya RDC mboka na biso la République démocratique du Congo lokola partout okendaka biso bacongolais so bamoni oza congolais balobi ke no tubis Congo ya Congo donc otomona ta so balobi lo you come Congo donc bandeko ozalaka fierté mpona biso bacongolais po bayebi déjà ke Congo Fally Ipupa atokutana bacamerounaise bapays mosusu baafricain so bamoni oza congolais kaka bazomona ke no pays ya Fally ndenge kala babenga biso pays ya Papa Wemba do lelo Papa Wemba akenda mais Fally aza kotombola mpe bendele ntango Papa Wemba abimaka basekonde azotambola mokili mobimba Koffi atambolaka mokili mobimba te yango nabetelaka bino masolo ke bandeko na ngai musicien mpo ayebana na mokili mobimba bayeba ye mpo betaka bafestival yango Fally Ipupa timbeli biloko wana donc bamanager na ye entourage na ye batimbeli baza kolanse ye na bamasolo wana akoti mpenza na monde yango ya bafestival ya kobima partout azobeta tokomona mpe Fally omona na bakiba tokomona ye mpe ntango na bamexique ndenge Papa Wemba babeta na bapays wana nyonso donc Fally mpe akokende kaka miziki ya rumba wana yango wana kaka nde toyokaka ya bakibe estce toyokaka baespagnol mais tobinaka yango donc félicitations na Fally Ipupa plein na ye tomoni yango abetaki concert na Nana Ketchup na Pointe badanseuse balaki ya kosepela Fally Ipupa en tout cas akadema kitoko Pan international. aza kosala fierté ya Congo ya République démocratique du Congo nzambe apambola yo siko ozali merci mingi ya solo bandeko toleki bongo ya mibale bandeko
likambo na polémique oyo ezali kosala na Congo ya Fally Ipupa bandeko na ngai okoboya ye na frère na ye Père Gola. Père Gola, le pâtre, le 24 juin na stade de Martyr akobeta concert na ye ya monene première fois abeta na stade ya solo boyebi ke Fere ye babengaki kolo rumba ya sakanaka na rumba na bavoix na ye aza nango ya likolo ayembaka wana bandeko donc deux fois te donc le 24 Père Gola akobeta bongo na stade de Martyr oyo tobengi stade Kamanyola. Me bandeko na ngai batu bazali kolobaki ya solo akosala piaka daye kutu ndenge eza wana na le 24 wana na Brazzaville roga akobeta na stade ya Masamba Deba oyo Fally Ipupa oyo tosala plein oyo tomoni bamosusu balobi ke ya solo kutu la course se atie mpe libaya na masina. Bandeko na ngai Kinshasa ezali na 20 millions, plus de 20 millions d'habitants. Tu commences sur 26 communes, sur 24, sur 26 communes. Donc, Brazzaville, sur le Masina kaka ya pamba, donc Tchango a pamba yango eza Brazzaville, Tchango. Donc, bandeko na ngai polémique ezala te roga soka robeta na stade ya Masamba Deba aza congolais à Brazzaville akobeta na stade na bango eza problème te bandeko ya Brazzaville oyo bakolinga bakatisa baya kotala concert ya Père Gola bakoki koya kotala na bango oyo balingaka miziki baye kotala na bango donc la course mpe soka akobeta na ye na Tchango akobeta na ye na Tchango. Kinshasa eza na plus de 20 millions. Stade Kamanyola wana stade tobengi stade de Martyr bandeko na ngai ezali kaka na 90 000 places. 80 à 90 000 places. Soki etondi plein penza te na base wana. Donc ba 80 000, ba 70 000, 70 000 places, to 50 000 places, des autres sali plein na kata stade. Donc, tolinga ba musicien na biso basa la fierté ya musique na biso. Faire robeta na stade du stade de Martyr. Alors, il faut qu'on appuie, il faut tout le monde qui a solo vraiment fierté à faire et ça la biso peut bien pour parce que musique la biso peut que de l'écolo parce que tant que bato baza komona que oh ba musicien tala ninga tondi stade ndeto moni a Fally ba moni peut à faire plein. Ba pays mosusu ba presaka ba pressa yango ba kopengisa pe bango lokumu bendele ya République démocratique du Congo eza kokende toujours les bosso. Faire na Fally bazaka na problème te. Fally na Koffi Olomide baza na problème te. Baza na ba problème na bango ndenge zaka na musique cohérence c'est vrai zalaka. Yango to ko lancer appel na ba musiciens congolais bakoma neti ba nigérien er moko pe to muli pena baza ensemble na place moko boye bazo staffer bazo sekape to mona gango nde to mona ba américain to mona ba américain o mona pena ba vandi ta so photo moko kama boye P Daddy ta so na Jesse donc nous sommes des Américains. Les Nigériens, tout le monde tout ensemble, un peu photo, tout bazo mena na boîte, ensemble, qu'on fête place tout. C'est vrai, obé kenge parce que jalousie, et ça toujours dans mes thèmes. Mais quand c'est solo bande konangai, n'esprit à bien, vraiment zali passi pour la besoin que faire beau chakaye na conflit na Fally bandeko. Et ça passe mingi tolanda toyoka extrait oyo ye moko Frère Gola bandeko azako déplorer
aza penza koregrete alingi mpe conflit te aboyi na ye azala na conflit na bandeko na ye ya Brazzaville aboyi azala na ye na conflit na roga aboyi na ye mpe azala na conflit na staff ya Fally Ipupa parce que ye alobi ye abetaka kaka misiki na ye oyo alingi ye mais tolanda extrait ya moke oyo Ferregola alobi mpona makambo etali concert ya le 24 juin oyo ya Brazzaville ke ye azotinda mpe bato te ke o bato bakende concert wana te ya roga mpo baya oyo ya ye non tolanda Ferregola le patre ye moko Jésus de Nuance ndenge alobi mpona likambo etali concert ya le 24 oyo ya roga la Stade Massamba Débat. On se retrouve après. Matondo. Ouais, bonjour, bandeko na ngai. Message oyo ezali mpona bino bayebuza kosala polémique pour rien du tout. Et mpona kotia artiste na conflit na bandeko na ye ya Brazza. Alors, mosala oyo tosalaka ezali mosala moko libéral. Donc, ngai na bandeko na ngai ya Brazza tozali na conflit moko te. Date ya le 24 ezali date mpona bato nyonso. Donc, ndenge na kobeta na Kinshasa, ndenge bandeko na ngai mpe bakobeta le 24. Surtout bateau et bozo mika osala ba polémique, vraiment faut arrêter avec ça. Hein? Botika ocha artiste na ba conflit ezanga tina. S'il vous plaît, hein? Message oyo na sali yango pona bateau sala ba polémique inutile. Ngai na bande kuna nga Brazza tozali malamu, tozali kitoko. Ndenge conseil kobeta ma le 24 awa, ndenge bande kuna nga pe ba kobeta le 24 kuna ezali mabete. Totika polémique inutile. Merci. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi événement oyo elekaki na likambo etali vraiment Ferregola ndenge passe esali ye en tant que artiste alobi vraiment ke ya solo ye abetaka musique na ye azali mpenza na problème moko te na bandeko ya Brazzaville. Donc bandeko ya Brazzaville oyo bokokende musique ya roga le 24 boza libre ya kokende musique na bino parce que qui chasse ça na plus de 20 millions. Donc, batu bako yana bango ka concert à faire, bako kota kaka. Bako kota na bango kaka. Biso nde ba Congolais, tozala neti ba mindele ndenge bazalaka. Concert ya eko beta a na poto soki tamusoza concert ya Rihanna okomona batu ba mindele bakosoma batike na bango bakoya. Concert ya Beyoncé bakoya. Na PCP Pauline Beyoncé bambota trop. Molongani ya Congo alenga. Concert nyonso tu bandeko mututu na Europe awa. O etangami ke journée concert soka sepelaka na mutu wana akokena ye. Soka lingi a se défouler na ye, abina na ye sepelisa nzoto na ye sepela. Akokende. Donc, neti ngai, soki na moni ke o fallait akobeta concert mo neto akakala na bakini mpona mikili ba concert pene koma mwa passe. O fallait akobeta concert, na beti forme na nga na ke concert. O leki un mois concert moko za mikolo ezani o Ferregola na beti costume na bendani kundule na nga na ke na yoki ndule na zongi. O baye le canto redi na yena. Donc ndule eza ya biso ba Congolais. To comme un esprit wana to lingaka ba musicien na biso ba artiste na biso baza binemi te to komisa bango ba binemi te bakosala musala kitoko bomona musique na biso po kaka ba artiste na biso nde baza wana bakosalaka ba don kutu ya danse soki lelo mpenza mboka na biso ebongi tokomi mpe kosomba ba diske na bango bakomi mpe na mbongo ya danger bakoinvestir kaka na mboka na biso Congo. Ne faut pas oublier ça. To komisa bango binemi te ke tolinga moko azala likolo mususu azala na se ye kuna leki ye to diminaka mususu non. Ferregola na Fally Ipupa baza ba frère babetaka miziki bazosala fierté à RDC. Ce sont pas des amis, des ennemis. Tomonaki Ferregola akufelaki leki na ye Koffi Olomide ayaki
Oué rason natinaki délégation nae. Nishibe pia natinaki délégation nae. Ba musicien musu bayaki wana. Pona kolakaki ya solo, baza bande. Baza ba famille. Lelo fallait à cause d'un problème faire rigoler à kokende. So kaza sur place, lo baza na ba pêchement, to baza na tournée. Mais so kaza na pêchement ta sur le terrain à kokende. Bande kolanga à kokende. Ba musicien na biso vraiment félicitations à faire rigoler le 24 juin to yebi ki solo to kolanda musique ya kitoko. Fierté oyo betaka musique oyo pour le Congo au kosala yango continuer toujours musique na yo vraiment en tout cas félicitations na ba jeune frère na biso Fally Ipupa et faire rigola o baza ko tombola musique ya Congo to bosala te faire rigola avant le 24 juin à un concert aux États-Unis. Dans un concert aux États-Unis, après les États-Unis, il y a un concert na Stade de Martyrs. Fallait pour pas continuer à tourner avec na Brazza, à so pumbo, à so toujours dans le pays Afrique, après qu'on y en Europe, à so préparer stade ya munene, les boulous ya munene na kati à Paris, où il y aura Rena à Robeta Kuna, donc il défoité. Donc il fallait continuer. Donc ça la fierté à Congo. Merci mingi ya solo bandeko to l'équipe Bongo na ba étape oyo ya ba artiste na biso ya ba musicien na bandi bolandi ndenge elekaki bongo na poso oyo likambo oyo yango etungisaki biso kasi ya solo bandeko to koti siko pena na mozindo ya makambo na biso tolinga to solo la mokolo ya lelo ezali bongo makambo etali politique ya mboka tokokena ngo mokuse ba politicien na biso bango wana kasi ya solo bandeko boyebi ke mboka na biso eza kokende malamu. Président Félix Tshisekedi azali kotonga avec Jean-Denis Ngobila Kinshasa banzela eza kotongama tozali komona tozali koaprese banzela en tout cas makambo nyonso tout eza kokende kitoko banzela eza kotongama kitoko vraiment en tout cas tozali kosepela kasi ya solo bandeko tolandaki marche ya lamuka esalamaki samedi passé bandeko sali bato choc makasi ndenge tomonaki basoda bapolice babetaki mwana moko ya moke oyo azalaki na moins de 20 ans moins de 18 ans pardon mwana wana akotaki hôpital esali bato pasi tokoki jamais kolekisa koloba likambo wana tanke tomoni mwana wana bandeko ndenge akoti hôpital avandeki na epai na bango opposant bakei koluka ye tomoni mpe Pachi Beto, président de la République, tomoni ministre, vice-ministre de l'Intérieur, ye pa kendaki kuna, bande konangai, ça fait mal. Mboka na biso ti lelo toye bakate, pouvoir na opposition, bande konanga ba yoka nakate. Polémique kaka bato achaka ngo ezali peuple. Ndenge peuple azali kocha polémique na ba artiste ba musicien, ndenge peuple azali kocha polémique na ba opposant na bato baza na gouvernement. Nzoka opposition na gouvernement bazali kaka bomoko baza ba congolais. Soki baza na bolingo baza na boyokani bakotonga mboka na biso mboka Congo. Ndenge tomona kana mikili ya poto. Bato à droite na bato à gauche baliaka esika moko bamelaka esika moko baza pena bomoko. Yango bomoni bamboka na bango etongamaka. Soki likambo zali soki bato ba na pouvoir bato à droite bamoni ke bozo sala bien te bato à gauche bayebisi bino ke bozo sala bien te batelemeli bino mpona koloba na bino kende ya solo eloko boye bolakaki population peuple boza kosala yango te ale bayebisi peuple ke soki bino bovote biso biso tokosala yango. C'est ça pouvoir ya baeuropéen.
Soko tali be européen ba tricha na bango kaka makambo bakoko na biso bazaka nango banda kala. O bango ba yeki kokuta yango bango bazwa ba manda ko plikango bango ba yeli biso ba merde. Division pour mieux régner. Nan opposant nan aza na gouvernement na Congo. To le belaka mboka na biso Afrique était mais pays na biso Congo. Polémique na polémique ba opposant bazali ko manipuler ba peuple. Gouvernement pe aza ko expliquer pena malamu te comment azali ko mema mboka na ye parce que bandeko baza na boyokani te baza ensemble te na opposition. Tolanda video moko muke bomona bino moko bandeko makambo za koleka na mboka na biso na CC bomona mutu moko bauti ko kanga ye bakangi ye na babiloko na ba carte électeur azana ba minduki doki ye moko biloko ebele bandeko toza koyeba te mboka na biso mboka ya Congo ba infiltrer ngoti lo baza kosila te. Babiloko opposition koyi ko dénonçaka yango wana to pouvoir toza koyeba te. Faci Beto to mona azali kosala mosala kitoko. Mais soki azali dans opposition ensemble eloko opposition akoki kotelemelaka ye eloko oyo aza ko comprendre te ke tomoni banzela nzela oyo lobaki kosalami te autoroute ne tomona Kabila Joseph Kabila alaka biso autoroute esalama te ti lelo yango nga na telemelaka ti lelo Faci asala autoroute mpe esalama mboka momesanga autoroute koma Niger eza na autoroute Angola koma na autoroute bapaye ebele Cameroun ezosala donc bapaye mingi bakoma osala ba autoroute koma biso paye ya monene ndenge na autoroute ezala te mbongo ebele eza na mboka Congo. Bakongole pe balingi kofrime bamituka bajipe ya danze me bajipe yango botambusa ngo na banzela nini bajipe etondi na Kinshasa me nzela malamu oyo po jipe esengaka po nzela ezala pena ya monene. Oui, Jean-Denis Ngobila gouve aza kosala banzela toza komona yango biso moto tozomona elenge sa bongolo banzela nyonso oza kosalama autoroute yango esalaka fierté ya mboka nzela ekoma sikoyo raccourci. Suivez video tolanda video oyo tomona ndenge tata oyo bakangi ye musala ezali ebele mpona police oleke bobetaka bato bobeta bato mpona na manifestation ezali normal. Bandeko na ngai kosala marche eza autorisé na peuple nyonso ya mokili mutu to azali na droit kosala marche contre eloko moko ezali mpona mboka mais eloko ezali koboma biso na Congo ezali nini kofinga koyiba criminalité kaka na babato bazosala bamarche wana kofinga bozofinga président de la République yango nde mutu ezali mabe soki bokofinga ye bofinga ye na ndenge normal na bapano bokomi makambo ya like normal bokoki kokoma kasi ya solo bandeko ezali pasi tolanda na bilili bongo nsima tokota na mozindo ya kosukisa masolo na biso matondo mingi. Awa toza na Mbenteke ndeko oyo ya mobali bozomona bakangi ye na la police aza lokola liboma bakangi na biloko nyonso oyo mais ce qui est étrange ba découvrir na kati ya biloko na ye na ba telefone na ba numéro ya telefone na ba carte na ba revolver na ba revolver ya jouer. Donc comment na ye police a suspecté makasi na koloba mingi te bandeko botala kaka morphologie oyo
na biso ekokani te. Otalaka morphologie bandeko tosambela makasi mpona mboka. Donc aza na babiloko ebele, babiloko ebele. Ndeko ye wana bozomona kuna alobi aza mutu abandundu, alobi aza mutu abandundu ya village Kisantu. Bandeko kokamwa mutu alobi aza na bandundu, village originaire ya bandundu, mais ya village Kisantu kokamwa. Nyonso oyo eza ba objet na ye, ba numero oyo abengaka. Nyonso oyo bozomona eza ba numero ya bengaka, aza na ba carte nyonso oyo ya ye moko, ba découvrir ye ba carte oyo abenga Lubumbashi na 20h. Donc papier oyo bozomona bandeko eza ba numero ya bengaka na ba ville na ba air oyo abengaka yango. Abengaka monsieur oyo na 12h. Aha. Papa loba. Lubumbashi abengaka na 20h. Alors aza très suspect. Na Congo central. Congo central yango. Alors bandeko oyo bozomona oyo kaka ndenge totalaka na filme eza ba schéma ba plan ya incursion. Donc bandeko l'air est grave, l'air est grave. Babiloko aboye. Ce qui m'étonne, ndeko oyo aza na ba carte de lecteur ya batu mususu. Qu'est-ce qu'il a fait de ces personnes là et banité. Donc l'air est grave, l'air est grave. L'air est grave. Ya solo bandeko na bandi bolandi ndeko oyo ndenge penza azali kosala na bandenge bakangi pardon na biloko oyo bakangi nango. Bandeko zali pasi pe mawa mingi komona pena mboka na biso mboka ya Congo. Insécurité mutu aboye ndenge soka akoti na mboka na biso mboka ya Congo akoki pe kosala mabe moko. Bandeko toyebi te soka akoki kosala nini, parce que bandeko zali pasi pe mawa mingi komona eloko aboye oyo tomoni oyo ndeko na biso azali kosala. Tala biloko oyo ye alokoti bakuti ye nango na police oyo bakangi ye nango, mais asendekize lokola mutu ya liboma. Donc bato ya maboma nyonso na Kinshasa fo bakanga bango, batia bango na CNPP, babanda koidentifie bango, Merci mingi ya solo bandeko na bandi tokomi na suka mela masolo na memelaki bino mokola lelo. Masolo na biso émission oyo tosalaka yango kaka pona makambo etali vie sociale, politique ya mboka pe économie na biso makambo nyonso ndenge ezali koleka. Donc résumé tokoki koloba boye. Bana Congo bandeko na ngai, merci mingi na bosani te Fifi Mbidi na kati ya Ostend bambote na yo siko zali. Merci mingi na Didier Masuki mobali ya mandefu ya pembe. Anise Mondele na kati ya Belgique na Bruxelles. Anise Mondele. Merci mingi ya solo bandeko na Clara de Bruxelles au cadre ya ACP bambote na yo movie Clara de Bruxelles. Bana Erogali Sungi bambote na bino tout na kati ya Paris. Partout mokili mobimba Erogali Sungi bambote na bino. Ya solo bandeko résumé zali kaka toza na boyokani to linga ba artiste na biso bazali kosala fierté ya République démocratique du Congo. To tika ko polémisaka bango kotsaka bango na ba polémique o bango bayebi na bango te. C'est vrai ya solo concurrence ezalaka kaka na miziki na ndenge ki oya beti bien oya beti wala ezalaka na. Mais ekoma na niveau ndenge tomonaka bato baza kofinga pena fere bato baza kofinga fali ti na vie physique na ye bandeko za kitoko te.
tomonaki awa matanga ya fali ya faire pardon ndenge esalaki polémique eza kitoko te vraiment ezali pasi mingi bandeko na nga Koffi Olomide azali kulutu azali kosala fierté ya miziki azali kobeta miziki na ye age ya vie na biso mpe kei il faut to respectaka ye kutu tozala na ye toujours parce que les seuls qui nous restent Bailo Kanto azali kobeta miziki azali kosala fierté ya Papa Wemba biso bana vivre la musique toza na esengo Tigana Zureta bambote na yo Diagonal Evangel bambote na yo Diago Walesa donc bandeko nanga bato baza kosala fierté ya mboka na biso lycée Konde bambote na yo lycée Konde bambote na yo mingi siko zali yango ozomona ke bandeko na ngai ba politicien na biso bazala na bomoko bayokana tant que ba politicien na ba opposant bakoyokana te bandeko na ngai eloko na kobisa bino ekozalaka problème parce que opposant nyonso tout aza na kanda ya muto aza na gouvernement muto oyo aza président ba opposant baza na kanda ya bato bazo gouverner biso mokolo tokozwa pouvoir bakomona mais bozokana bango baza bandeko na bino yango tomona Congo ezobonga te IDPS ebandaka mpe ndenge wana ekanaki bakomona Mobutu akomona Joseph Kabila ye bakomona IDPS ejoue pouvoir tala président Facha aza mpona bakongolais nyonso tout mais IDPS bato ya IDPS balobi ke pouvoir ezali ya biso nga naza kokamwa biloko wana bamo wana eza kobima na ba cadre mpenza oyo ya IDPS surtout na bato bazali na kati ya ino sacré ta bazobimisa bamo wana ke IDPS eza ya biso pouvoir oyo ezali ya biso bolinga te kutu ekomi kutu plus dire ekomi eza ya biso baluba bandeko eza kitoko te sikoyo lelo oyo baopposant oyo toza komona lelo bango wana Martin Fayulu président Martin Fayulu Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba Joseph Kabila mpe ye wana aza kaka kuna lobi Faci mpe aza bendele te na pouvoir communauté internationale mpe balobi pas de question de 3 mandats 2 mandats il faut tika pouvoir sikoyo soki lobi baopposant oyo sikoyo oyo bozofinga baye tokosuka wapi bango mpe bakoya mpe kaka na lire wana oyo bango oyo tomesana nango pouvoir ozali ya biso mpe tozwi pouvoir bazwi doki entourage na bango kaka bango mais soko biso bakongolais tokose retrouve mokolo nini tala bana ndenge bazali mwana oyo bauti kobeta wana bandeko ozali make ya kozanga baparent baza na basalaka te donc bana bakoti na bango na balire ya kotambolaka bamarche parce que bapapa bamama basalaka na bango te donc baza na bango na bavie ya pasi bana bakoti na bango mwana na moke bandeko na nga na parti politique anosala nini akomi ne activiste ya parti c'est vrai toboyi te biso mpe ta tokosala toolanda IDPS na nsima ta toki na Kinshasa tolanda papa Tshisekedi tozalaki mpe na baage ya mike nga na komprenaki na ngango mwana wana bato bomona mwana moke me ya solo bandeko age yango wana balandaka makambo ya politike ya mboka aza kose retrouve te pasi eleki ale azwi mabanga asala nini donc yango toza kosenga na gouvernement il faut boluka vie sociale ya bakongolais ebonga bakuluna balongwa basila ata kutu bamiyibi yango bazalaka na ntango Mobutu me ya lelo eleki trop bakomi otango na machete kokata bato donc biloko wana nyonso tu eza politise il faut bosilisa yango bato basimbi machete tomonaki wana na bato ya gouvernement na bato ya opposition bazalaki mpe na bamachete botika bokoma bomoko botika kokabola biso bakongolais bino mpe botika kokabwana parce que
tant que bino bozo kabwana biso pe tozo kabwana ndenge moko pe na ba artiste musicien ba fan ya Fally Ipupa na oya faire gola ko bunda biloko do beaucoup eza passe pe ma mingi bitumba moko ezanga tina soka boyokani mboka na biso Congo za un pays moko riche tokokoma bien mboka na biso pe ekozala bien ba président na biso ndeka tozomona facha za wana akobongisa mboka ekokoma bien banzele kosalama mituka pe koya tokokoma pe koinvente biloko na biso na Congo bakongole to mayele. Merci mingi nzamba pambola bino, merci na Fifi Mbidi na kata Ostend. Merci na Alexis Champagne, mon frère, mon ami. Alexis Champagne, merci na Pauline BOC, na Bossanité, c'est mec de moi. Anita, super Anita, Motema Dide Masuki. Merci mingi ya solo na la Casa do Canto. Sœur Nangai, Mimi Kinkani. Merci mingi, en tout cas, la bande de surtout, Bolandi Bisso, vraiment, Nzamba Pambola Bino. Merci mingi à solo, Tokutane Bongo Mbalasima, Nde Tokosola le Soussou, TV Colonne D, Max Bayouba, toujours na pointe, na Bossanete Colonel Bonabo. Merci, na bande de surtout. Oyo Bolandi émission obo partager yango tokuteli bongo mbala sema chaque dimanche to bando la masolo oyo boko melaka biso na YouTube surtout na Facebook ezaka sengo mingi tango bozali ko aimer émission bozali ko komela biso ezopesa biso pe courage boko kwa bayindo ezali mais masolo na biso bande kolanga za makamba mboka to bando lobela mboka ba artiste na biso to lobela bango parce que baza ko mériter yango. Il faut to lobela bango ba politicien na biso to kima bango te to affronter bango to banga ba politicien te baza ba peuple ba lokola ka biso to ko pesa bango respect en tant que ba konzi na biso mais to ko banga bango te parce que moto akeli bango ye wana ka akeli pe ngai ko ngalenga nzambe ye wana ka longola ka pema so ba bi lobby bango no tune batanda mi wana boko kufa soka lobi ke kongo alenga okufa soka lobi yo okufa yo zotala ngo donc tokobanga kaka yembe nzambe nzakomba mvidi mukulu nzambe ampungu tulendo. Merci mingi tokutani bongo mbalasima ezake bino ndeko Chora de Sulanga KL tokutani bongo mbalasima nde na masolo na biso. Merci na Esther la grâce la coco de tous Lissoupolele, bon anniversaire na yo Lissoupolele. Merci mingi matondo mingi tokutani bongo mbalasima Ingeta toujours Ingeta. Merci à suivre. La plus solidaire, ennemi de personne. Cabora le bagadeolo, cabora le risque. Cabora le baga